na ngana koloba ke Régis des autres na azasu na place te. Azasu na place te banda ko nyoso donc na biso tona batie mususu mama journaliste eza awa na kati ya bamabele na biso na kati ya bandako na biso na kati ya bamapango eza awa ezo fonctionner sous te toyeba te tomituna est ce que Régis des autres bakunda ye na se mabele obe aza pena envie mama tuluka talela biso likambo landela et puis kokanga misu te kopesa confiance na bato baza entourage te bango bato bazobonga biso na Kinshasa awa bango bato bazofingisa bino mpona nini yo pesi confiance na ozokende kosurveille te yebaki azwi mbongo na atyela libeli akesomba lupango bamona ye atongi ba 50 niveau bon nga eloko na loboko na bamere na biso bayalela te na ndenge tosala boyi na ndenge totutisa bawamanya bato wana parce que bango bakolela pa biso te bayalela nde bato bazala koza mboka parce que biso en charge na bango lokola récit du jour parce que tout ma yara te ma yara nango te mais na fin du mois à partir yaka mais ma yara nango te donc bango bakolela pa biso te biso nyonso foto lela nde pas parti béton. Magazine Que demande le peuple. Kinshasa mboka te elobi ngai wana wa bino Percy de Ndakalaba Obet na micro ya Que demande le peuple wana tokiti na mabele ya champ de tir uniquement kaka mpona kosola likambo tali mai bandeko na biso ya champ de tir baleli balobi ete mai ezalaka te bandeko na biso ya Régis des eaux basalaka na bango mosala te awa bavivra lokwa na mboka makambo ezalaka nango malamu te na yango micro ya Que demande le peuple elongo na BTV 3 plus info chaîne na bino ya solo oyo elobaka toujours makambo ya sembo tolobi no tokotika makambo te tokita pe tokende kotala pe tokundula mama na likambo oyo ezali kuna wana biso wana toza na nzela tozokende vraiment na forage moko ya ba forage ezali na champ de tir afin que tosola na bayike na ba maman pe bandeko pe ba papa to pe bilenge bibali o bazali kotoka mai kuna afin que tomeka kosola na bango po ete bozala éclairci par rapport ya situation oyo ezoleka na champ de tir. Bon nga eloko na loboko na bamere na biso bayalela te na ndenge tosala boyi na ndenge totokisa bawamanya bato wana parce que bango bakolela pa biso te fo bayalela nde epa bato bazala konza mboka parce que biso en charge na bango lokola récit du jour parce que koto mai eyaka te mai eyaka nango te mais na fin du mois à partir eyaka mais mai eyaka nango te donc bango bakolela pa biso te biso nyonso foto lela nde epa Fachi Beton yo voté Fachi Beton oui na votaki ye voté Fachi Beton numéro 20 na votaki ye foto lela nde pa na ye mbote na omwana mboka mbote mama bana mama journaliste kombo na onani kombo na ngaje bene boyika ngala va na chaîne de tir toza des officiers na des officiers toza na commune toza na des officiers toza awa na chaîne de tir chaîne de tir na Ngaliema toza awa na kwa ya Ndrish na simakamba dia pardon papa boyika na monika bondeni boza shosho en tout cas mais quand peut koyebisa biso ba yike na bandeko balobi ke toza na problème ya mai awa na quartier champ de tir eza vrai ou faux toza na problème ya mai c'est vrai maman tozo passer pena ba moment est-ce que Régis des eaux awa azalaka te bon mpona nga na koloba ke Régis des eaux pena azasu na place te azali na place te bandako nyonso donc na biso tona batie mosusu mama journaliste eza awa na kati ya bamabele na biso na kati ya bandako na biso na kati ya bamapango eza awa ezo fonctionner sous te toyeba te tomituna est ce que Régis des eaux bakunda ye na se mabele obe aza pena envie po talaka nde omoni nga na babido boye nakoma ntina niveau okende koluka mai na mabulu obe na forage mais biso retourne kokola toyebaki Régis des eaux ndali base mais babi forage wana eza refele eza ya leta non eza ya leta te eza baindividu mutu mo asali forage mpo asoutenir nde peuple na ye mais aoteka mpe mpo azwa mbongo mpo parce que baposibilité ezosenga mpe mpo na ye bacarburant banini c'est ça. Maman Marie de Magdala micro ya Que demande le peuple eye pa na bino nalingi omeka mpe koyebisa bayikela bandeko bakolanda biso tozali wapi tozali na mabele na biso ya champ de tir eza na nsima ya kamba dia dingi tondwa na commune na commune ya Ngaliema na commune ya Ngaliema bandeko ebele baza koréclamer likambo ya mai babengaki micro ya Que demande le peuple on tolobaki vraiment toza 6 heures tolobi te tokita to yana kotala na situation lolenge ni makambo ezoleka makambo ezoleka malamu te ndeko na nga kaka ndenge yo omoni boye tala bandeko ebele nde batondi wana na pompe wana bazotoka mai na fourrage pompe ya leta ezalaka te soki bandeko basali biso baforage te mbe tozosouffrir tobandeki kotoka mai kuna na machoto na basource tozotoka mai kuna na se tozomata ngomba bona bana donc tozosouffrir makambo ya pompe ya leta ezalaka te
robinet oyo ya l'état sali o mai ya régie des eaux chambre de tie ezalaka nango ah régie des eaux ezalaka te tozaka na bamai ya bafourage nde omona biso boye taka nde totelemisi boye tala nazwi tuki ti na ndako naye nango natondisi na bandi kozwa ndamu na yo totondisa na tuki mosusu eza na ndako siko tuki oyo naokende nango ifo nazonga susu na bando toka susu natondisa su tuki oyo lisusu tosouffrir makasi nde tolingi toloba boye président na biso fasi beto akanisa biso mpe bato ashanti toza bato eza teke bango bamoni kaka gombe kuna nde bato oyo baza bien nde bazala na bapompe na bandako na bapompe na bango bazomela bamai ya bapompe biso tozomela bamai ya basource tomela bamai ya bafourage te akanisa biso tovotaki ye mpo asalela biso mpe tuluka mama tuluka te alela biso likambo oyo landela epuis kokanga misu te kopesa confiance na bato oyo baza entourage te bango bato bazobonga biso na lishasa awa bango bato bazofingisa bino mpona nini yo opesi confiance na oyo ozokende kosurveille te yebaki azwi mbongo na ye atyela libenga akesomba lupango bamona ye atongi ba 50 niveau nde makambo tozovivre na Congo awa makambo tozomona nde yango wana mama tuluka azala na confiance te aza na confiance te badongola miso ah oui bango nde bato bazobonga Kinshasa atia bato na ye ya sika atia bato ya sika bachange bagouvernement wana nyonso balongola batia bato ya sika sikoyo mpe bamisi gouvernement kasi tomoni la plupart ya bato bazongi bato akala seke matuluka fongola nde miso mama nanga eloko wana tozokomituna kaka bato wana kaka bango wana tozokomona bato ya sika bakokota te bana oyo tozotangisa bakokota te likambo nini na mboka oyo toyoka kotika bango biso tozotangisa bana mpo bana bayingela mpe bakota kuna te bango bakosala te kaka bango nde fo basala likambo na tala biso epuis baingénieur oyo bazotinda mpona kosala banzela bazosala malamu te bainondation partout nde tomoni na Goma ngai nakenda na Goma namona terrasse ya 5 cm ya 4 cm mais awa baterrasse ya mike lokola ezoleka na kata bapango bambongo bazopesa bango batie na mabenga baprince bazosala banzela mike epuis baterrasse ya mike mama tunanga na bachasse oyo bayela biso na bamilangi oyo baza hygiénique ntango ozokende kobushe na baterrasse Kinshasa kopanzana te Kinshasa kobeba mama ministre botala baingénieur wana bazoyeba eloko to comprendre bango te wana penza ngai wana babino personne kala baobe tokomi vraiment na suka bino moko bomoni lolenge nini population eleli lolenge nini population emarquele pasi na bango bino moko pe bomoni ndenge nini bilenge bibali oyo baza kosunga bazosunga mama to pe bapapa na biso kuna komemela bango mai ndenge nini bapousse baraison na bango mpo biloko na bango bambongo na bango ezali toujours komata komema mai ezokoma talo nyonso wana parceke balobi bango baremplace régie des eaux asalaka eloko moko te bango bazali kosunga bango balela nde mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo balukela bango solution parce que c'est depuis 2015 au bakiaka bazwaka bango ba $50 soit disant que bazokotela bango mai kino lelo banda na régime ya président honoraire Joseph Kabila Kabange kino pe likambo wana ekokota awa na papa na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na nyonso wana toloba nini bakonzi ya mboka abotia maboko na population po ete bavotaki bino po ete makambo ezala malamu. Alors mama Judith Tuluka premier ministre ba mama baleli epai na yo ozali mama atongaka mboka na yango tia zinga ya bato na bato bazali compétent afin que vous travailler pe makambo zala malamu mingi. J'espère que bino nyonso bolandi magazine na bino que demande les peuples ne elongo na personne ndaka la baobette na sur BTV3 plus info on a tous appelé déjà quoi informer nous okende ko s'abonner davantage afin que vous allez informer en temps réel to tombeli bino matondo mingi to kutali na numéro o ezali koya kolo ya lola apambola biso.